C, CAA, King of King. Alula tellement ba client na ye, akana kozala poche na bango, pona kokubisa masolo. CPLAS na CPLAS, nenga mesana. Boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye. Kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45 ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimayi, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long pour de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, baki sa confort. Pour ne pas venir sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, P Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Yabino ngabo lingami ngafoni ngala journal pour le peuple mbote na bino no subozwi libaku ya kolanda ya mokolo mardi 2 juillet 2024 na lombango to fongoli yango pona kosina bino ndenge mwana mboka Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale ya mbaki lundi 1er juillet na cabinet na ya mosala président ya réseau parlementaire ya accompagnement de la décentralisation et déconcentration ezali bongo Joseph mwana mboka Joseph Bangakia oyo azalaki na tête ya délégation pona koyeba oyo balobela kikuna bola commentaire au héritier Mapine Masale Livino. Réseau Yasikeba parlementaire et Outi Kosalema et Zalibongo, réseau parlementaire d'accompagnement de la décentralisation et de déconcentration. Objectif Nango et Zali Kosasire na mise en œuvre effective et efficace. Il y a processus, il y a décentralisation dans la République démocratique du Congo. Et Zalaki Bongo, président, il y a réseau. Député national Joseph Bangakia a annoncé qu'il y a et pas il y a président, il y a Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, Namasolo Babetaki lundi 1er juillet na cabinet na ye ya Mosala. Ye a Kambaki délégation moko ya Makasi, honorable Joseph Bangakia, a yaki ko exiger règlement de l'intérieur et la chambre basse ya parlement. Peko informé président, il y a Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, Namakambo, Etali existence, il y a réseau Nabango, Bauti Kosala, pour la laboratoire, il y a des idées, des propositions en matière, il y a décentralisation, à motiver initiative Oyo, na disparité Oyo, ezali ko bloquer, mise en œuvre effective, il y a démarche constitutionnelle, Oyo, ezali ko viser mingi, ko rapprocher, gouvernant et le monde gouverner pour le développement na niveau ya base. Honorable député convaincu que développement yambo cannabiso, ezali ko le kana développement ya province, na entité territoriale décentralisée, pe gouvernance moko efficiente ba entité territoriale décentralisée natina wana bosimba ke processus oyo esengeli ezala bongo volontariste pe vertueux yango ezali solution moko ya makasi na développement pour Namboka Nabiso République démocratique du Congo ezala restaurer et puis autorité à l'état ba service mi balé public efficace bisika nyonso yango ezami na territoire national ndenge Joseph Bangakia atalisaki d'après Eli Yarungu pe ancien vice-gouverneur ya province orientale ye azalaki vraiment na tête ya délégation moko ya makasi alobiti na bati réseau oyo l'institution oyo ezali habilité pour ko contrôler gestion ya exécutif ba constater lelo ke ba problème ya décentralisation et bengami mingi ezala résolu pe etikali na actualité environ 19 matières où ils allaient censés ezala traiter na niveau ya ba province yango ezali traiter na niveau national au détriment ba province décentralisée rétrocession ezali ko sale mandenge elongo banité ba entité décentralisée bazali ko bénéficier ba avantage té o mobeko et pesi bango ndenge Joseph Bangakia atalisaki président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe a commis création ya réseau oyo a rappelé que vision na na tête ya chambre basse ya parlement ezali bongo ko proposer ba solution durable ba différents défis à développement ya République démocratique du Congo alobi ba initiative ya boye esengeli vraiment ko kumisa yango pambate ezali biloko moko ya malamu.
Gauthier ya la cadre ya parti politique oyo babengi bongo courant de démocrate rénovateur cédeur na mokuse ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa asangisaki babase na ye ya commune ya Kimbantseke pona oyo etali bongo adhésion pe pona commémorer 64e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo. Michael Bustoto, Christian Kengeben bazalaki kuna la compte ya Info Lingala. Indépendance tchacha, célébrons l'Ipanda et l'ongone étoile montante ya Tchangu. Mwana mboka Gauthier yala, bakisele mfumu yala kayala. Cadre ya parti courant des démocrates rénovateurs, Céder Namokuse, parti chéri excellence Jean-Lucien Boussa, Mondele Moindo bakisele mabeke maswadi. Gauthier yala candidat malheureux, na dernières échéances électorales, na députation provinciale, na commune qui Kimbantseke, a pona ki bongo mokola l'Ipanda le 30 juin. Pona kosangisa base na ye ko communier na bango awa na ba MDD na route nzoko na commune ya Kimbantseke. Objectif ya bokutani yango bosimba kezalaki mingi mingi ko ressusciter to pe kola musali susu espoir ya base na ye après échec oyo akonetaki na élection tellement ebele bazalaki déçu na ndenge kosakana te na situation yango ndeye moko mfumu yalaka yala étoile montante ya Tchangu bobakisela ye ayaki kotalisa bango ndenge balobaka un gagnant ne lâche jamais dit. Boye sur place tomonaki bongo présence ya bakadre ya CDR secrétaire permanent ya interfédération ville ya Kinshasa Joël Nitou pe inspecteur José Mobayi oyo bazwaki pe maloba tour à tour pona kotalisa combat politique pe parcours politique ya Jean-Lucien Boussa. Bosimba ki assistance ezalaki séduite na ndenge kosakana te na discours na bango mbala moko adhésion massive esalemaki ndenge kaka bokoki komona surtout ke yango pe ezalaki moko baobjectif ya rencontre oyo Gauthier yala nalingaki lelo na mokolo ya indépendance ya mboka na biso nasangisa bandeko oyo tobundaki na bango bitu malgré tozwaki te mais bazalaki toujours pene na biso tolingaki lelo tovanda na bango esika moko nabenga na bakonzi na ngai ya parti baya tozala ensemble mpona koexplike population na biso ke biso na bango eza maponami te mais biso na bango eza lelo mpe mpona libela napesi bafélicitation na autorité morale na biso oyo azali son excellence Jean-Lucien Boussa toga topesi ye matondo mingi nzambe asunga ya batela ye place azali 64e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso ezalaki bongo célébrer kitoko grâce ya combat politique ya batata ekolo lokola Lumumba pe Kasavubu oyo babunda lelo Jean-Lucien Boussa aza kokoba lutte démocratique wana bana Kimbantseke mingi ya Kingasani balobi mfumu yalaka yala yonde Tchangu toujours na motema ekosimba kaka atankale eloba vie muzei Toko basangana biso pona kotalisa bino ndenge honorable Jean-Paul Dikouyi député provincial Elia Selemba pona compte ya IDPS akendaki ko prier dimanche 30 juin na église des envoyés du Christ paroisse Shekina EDC bolanda ba détail elongo na Domi Bendelongwanza. Journée le 30 juin 2024 ezalaki très chargé pour la député provinciale Eli à commune ya Selembao Jean-Paul Dikouyi na cadre ya célébration ya 64e année accession ya indépendance ya République démocratique du Congo. Député à IDPS Jean-Paul Dikouyi l'homme de Selembao profond a débuté qui journée naye na ko participaka na kilt oyo paroisse Shekina de la communauté des envoyés du Christ ba organisaki présence naye na kilt oyo ezalaki ndepo na kosala action de grâce pe kopesa mwa eloko na profit ya ba dirigeant pe ba fidèle ya etonga oyo na occasion l'homme de Selembao profond a remercié ki bango ndenge basutonaka ye na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba élection ya décembre 2023 et pa yoapi bavotaka ye massivement pe lisusu nasima honorable Jean-Paul Dikouyi l'homme de Selembao
Selemba au profond au cours ya journée oyo ayebaki solo na ko organiser mobange na meeting na ba différentes bases ya IDPS ya Selemba o pour na ko annoncer bango création ya sortie officielle ya fondation na ye oyo babengi yango fondation Jean-Paul Dikoui. Fondation yango ezali créé pour na ko soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na commune ya Selemba o oyo objectif nango ezali ya ko encadrer ba fumeur na ko yekolisaka bango mosala ya coupe et couture lisusu ezali ko lutter contre insalubrité na commune ya Selemba o na ko créaka brigade ya anti insalubrité oyo bazali ko lokota babo soto nyonso bato bazali ko bwaka na nzela ya moto ya 3 pneus oyo fondation était na disposition na bango lisusu encadrement ya basi pe mibali oyo bazali ko exercer mwa ba commerce ya mike ko bakisa fondation bazali ko lutter contre délinquance juvénile et pa yuapi basali formation moko oyo bazali ko encadrer ba jeune po bayekola ba métier lokola mécanique chauffeur pe bongo na bongo toza na sengo ya makasi lolenge honorable akanisi biso ayebi biso na Selemba bakanisaka biso te lelo akanisi biso apesi amoni biso bato bovotaka bato bakendaka na lelo ye amoni biso bamama akonsidere biso yango nde tozopesa ye merci bango bakenda bazongaka te me papa na biso jipe ye nde fondation ya Selemba oyo mobimba akiei a reconnaître baoyo ye azongi ayo kopesa biso merci bamingi te boye bake fondation Jean-Paul Dikouye et proposé yango ekozala solo ofele bakofuta ata eloko moko te pona kosukisa meeting ya l'homme de Selemba au profond honorable Jean-Paul Dikouye a lancé qui crie et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameka mwa moke ko bwaka miso na commune ya Selemba o po atala ba difficulté ya makasi oyo bana Selemba bazali ko traverser pe abeleli kati na bango bomoko erenye makasi na kati ya bana Selemba o na se ya leadership na ye pona avancement ya commune na bango bosimba ke meeting oyo se déroulaki kitoko na ambiance moko ya kosakana te. Baelema ya la police nationale congolaise ya quartier Dingi kuna na commune ya Kisanso bataki maboko na groupe moko ya bakuluna oyo bazali konyokola population ya coin oyo encore une fois de plus héritier Mapinde. Narigini na société ya Chele Copain bana oyo tobengaka bakuluna bazangisi population ya Lemba Salongo Kimia na société oyo ekambamaka epa ya komanda Poutim ye alalaka na birote lokola momesano butu asalaki bouclage lokola awa na mwana uta Chele Copain Chaka Malolo intendance Chad pe na Kidinga bisika oyo totangeli bino ezali base esika bakuluna bakataka pe babomaka batu bakombo na bango ezali boye Foras Fobie Abedashu Lisu ya Banzambe pe Edubele bangonde bazangisa population ya Salongo Kimia natina wana nde komanda Poutine akangaki bakuluna nyonso na butu pona population balala na Kimia lokola ba bébé biso na parquet tomo yonso maile pa komanda Poutine pourquoi parce que biso toyebaki mbanzale meze sika moko oya awa il faut tika téléphone likolo otiki téléphone likolo ti donc wayo kota kutu koto ezati mais banda komanda Poutine akomba awa na bela mbanzale mo et comment bakimaka banda ku bazongi koto bapetu bane ko bomana mais banda komanda Poutine aya na la police banzoi donc bakoma soki kaka bameko kaka banzoi baye bakimaka babundaka lisusu te donc biso moko parquet toza témoin yango tozo féliciter et pas bakontina biso ne batinda komanda Poutine awa pasi ezali kaka ke soki tozokanga boye lokola ye moko komanda commissariat regini de l'administration atiki kokomana bakasa bakomi koya kolanda kotraki bango seki bana bazoyoka te mais pasi na biso ezali ke bana bareleve biso po tongo rendez-vous na kitata bana bazofo batika mabe oyo bazosala topesi longonya na komanda Poutine
po aza na mawa ya kosunga population ya Salongo pe azali kosala mosala na ye kitoko. Appel bauti ko bongsa yango aveni bongolo ebebi lisusu makasi surtout pene ya yolo médical okotia lokolo te Stéphane Skande mijo mabasi babeta kitokuna. Mbongo mboka bozosala na yango nini? À peine kobongisa yango aveni bongolo oyo elongwa na commune ya Limete ti na commune ya Kalamu aveni bongolo ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te bino moko botala mabulu etondi ba mai etondi ba usage ya nzela oyo bazali konyokwa na ndenge ya kosakana te bakumbi mituka bakomi na problème pona koleka na aveni bongolo yango ezali kosala ke transport ya bongolo Gambela ekomi pasi na ba secteur lokola Changu kuna ba commune ya Njili Masina pe Kimbanseke po ozwa mutuka ya bongolo ekomi casse-tête nyonso wana ponzela ebebi alors que babongisaki yango kaka kala mingi te kasi lelo ebebi nango lisusu awa tozali pene ya rond-point yolo médical botala bino moko mabulu ebele olongwe pene ya yolo médical okoti kote ya pont oyo etongama na rivière Kalamu liboso ya université Kimbangiste ezali pe ya kobeba lisusu na ndenge ya kosakana te botala bino moko ba flaque ndenge etondi ezali population pe azali kosala mabe balobi bandaku ebele ya nzinga ba puis perdu na bango mai eyaka kaka na makadam oyo to na avenue bongolo yango ezali kosala ke chaussée ezali koumela te soki kaka babongisi kalate ekobeba na yango pamba te chaussée elingaka mai soki mokete kasi ndenge ezali ya kobeba boye tozali nanu en pleine saison sèche ba autorité bosala makasi pona kobongisa avenue bongolo po soki mvula ibandi awa ekozala eloko ya mabe. Embouteillage ya mikolo yo na ville province ya Kinshasa en tout cas ezali ko déranger makasi surtout ko banda kaka na pont Matete ti ko koma na ba commune o nyonso ya Changu to ebite sokeza kindokito nini hérité mapinemi apesi binu ba détail. District ya Changu, population azali konyokwa na ndenge ya kosakana te ba embouteillage oyo ekomi mikolo oyo surtout na pokwa kobanda 18h matin ekomi lokola kindoki ezali kobanda na pont Matete population ya Changu bazali kotambola kaka makolo lokola bato bazali kokima guerre kasi nzoka nde embouteillage baso de mouton oyo esalema epesa na yango résultat ya malonga te donc chaque jour likambo ya embouteillage ekomi pain quotidien pour la population avandi na Changu na micro ya Info Lingala boyoka ndenge balobi. Tobandi bandal 7e miri papa tito traverser Kimbuta makolo papa ozali po otala biso makambo oyo transport ezate papa tozonyoka makolo efimbi se kofimba pour les transports de Kolangai kobanda ville tokoma okoma na receveur azobelela o 200 300 où est le gouvernement. Chaque jour kotambola makolo boye ezali kopesa pasi na ndenge ya kosakana te entrée à Petro Congo, entrée à Njili quartier 1, entrée Kimbuta nyonso ekomi pasi pona kolongwa po Matete okoma ata na Kimbuta na quartier 1 na commune ya Njili esengeli kozala combattant préparer kaka ndenge nini okobeta makolo pona ko atteindre ba kingasani ba mikondo pe bisika na bisika likambo ya transport ata oza na mbongo na poche bosana yango population ya Changu basengi na ba autorité basala makasi pona ko réguler circulation awa na district ya Changu pambate embouteillage ekomi na yango lokola kindoki ekomi bilei na bango. Suite ya modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi NDCA a modifié horaire ya ba vol na ye na ba différentes villes ya République démocratique du Congo. Michael Bustot. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo sepelas na sepelas nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba dilandi
au dimanche. À partir de 7h45, Ngingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA. Bana mboka batali gauche, batali droite. Yo na yo. Et siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, si Mbappé Bouébake depuis 1992, 32 ans, le lobo koka de service à peuple, c'est à l'indice régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na Yampifo, Airbus A320, Airbus A330, Nzambe ya Bilengi, Congo Mobimbe Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Na rubrique na biso ya boyebi, lelo tolobe libino ba bien fait ya mai ya dongo dongo. Gombo oyo bakongole bamesana kobenga dongo dongo ezali légume moko oyo elia makamakasi na raison ya ba ebele ya ba bienfait nango po na santé. Légume vert oyo allongé ezalaka utilisé na ba cuisine presque nyonso ya mokili mobimba po na saveur unique pe polyvalence nango. Dongo dongo ezali excellente source ya vitamine pe ba minéraux essentiels tomoni bongo vitamine C, vitamine K, vitamine A, vitamine B, folate, magnésium, calcium, pe fer, ba nutriments nango ezali essentiel pour na bon fonctionnement ya corps pe et contribuaka pour na ko renforcer système immunitaire et maintenant ka mikuwa ezala makasi pe e favorisaka poso ezala lopete. Dongo dongo ezali également excellente source ya fibre alimentaire et sengeli koyeba ke soko zolia dongo dongo mingi pona vitamine C nango e kosunga yo pona ko combattre ba radicaux libres pe e réduisaka inflammation. Dongo dongo grâce ya vitamine A nango e sungaka moto asa la digestion malamu. Soko zolia dongo dongo okozala na problème ya hémorroïde te. Dongo dongo ezali légume moko kitoko kaka pona vitamine C nango e kosunga yo ozala na miso malamu e kokimisa mosika na yo maladie o babengi bongo cataracte. Dongo dongo grâce ya vitamine C nango okozala na poso kitoko po e produisaka collagène et kopesa poso na yo sembe sembe pe e ko rajeunir ango à tout moment. Pona ba papa esengeli koliaka dongo dongo tango nyonso po ebongisaka mokongo e bongo basi o balingi kokumba. Pour la koyeba ndenge nini journée ya mercredi 3 juillet et kozala bolanda prévision météorologique oyo to saleli bino.
raté un faux lingala ya mardi 2 juillet 2024 yango ekomi na suka peuple na zaine son makasi ya représenter les bino yango bande ko botika malam au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo sepelas na sepelas nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boyebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour la bavol nyoso totangi boko zwa yango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader